naza mwana ndako vanda ndako awa tomona déjà ba madebo na boire internet tomona ba Eliane tomona ba mangambo belé na ebiso ba ministre ba pasteur Denis Leso mona tina ba sexe tampon et mima na internet awa sexe tampon mona ngote bon je suis né décembre 14 janvier février alors ba date ta la bebe mon tatika ba date na défaut voilà album na bitokos 1 ba chanson tu ayemba isa ba chanson ya Baptiste ba yemba déjà na munoko moko boye bazaka ba indien moko boye siko na indien siko village siko ya end dans le monde entier, concept Touch TV, Autolobby, Vitesse, Wapi, Nanenga Mukete. C'est moi votre humble serviteur héritier Iboula Mouya, Kanabango Nyoso, Balobara après Joe Poster, Ezalarane, Richard Mouini, Bakoko, États-Unis, pourquoi pas mon vieux Voski depuis les États-Unis, Blaise les Padres. Je dis merci beaucoup à Bandego Nyoso, Bakozalo, Laka, Tota, Kolandanga, partout dans le monde entier. Ça dépend na RO Nyoso Kolandanga, Loba merci, na les dieux tout puissants. Oya Salali Kolona, c'est pourquoi pas Boloba merci na initiateur to initiatrice ya chaîne Ozui Papa na biso Audace Milandu motema ya mama afi Milandu mama obetela la biso masolo kitoko muto to kozana lisolo na yo contacter biso et kozala kitoko na elengi là directement je dis merci à groupe FG Fan Soutien Monde composé par Shérif Kachiko Image de la Terre Jean-Paul Binda Mastati toujours plus beau Mami Ekenge Sengala Césarine la Gauloise Niage Foursi Kabessa Aleman Zenza Gizimo c'est moi Mbabato tout balimba kota na groupe FG Fan Soutien Monde au Betika 0033 641 94 66 90 Orozobongo Guy Denise Orozala Mobimba. Directement je dis merci, nous vivons l'époque de les grands pétroliers au Drino Kifuada les grands pétroliers bambo tenir place aux Zoami Mokonza Mboka le tout puissant champion Wadol depuis La Rochelle, pourquoi pas à mon vieux Adricha motomètre Bebazi Beba. Quant à moi par rapport à l'actualité musicale, je reçois pour vous l'un moto abeta kalisola fait rigola moto abeta kalisola fait rigola la kati a rebete la biso ba vérité rien que la vérité. Je dis merci à acteur Rugen sans peur homme vrai, pourquoi pas Luda Christoufila l'aspect des États-Unis, pourquoi pas Lucas Chiquito les patrons silencieux motema Ariana la chocoline la douce Jofis papa social Nzungu Yamen motema Rit la cadette Nzungu Yamen. Merci beaucoup à Dorcas Bolokoko. En tout cas je te salue Dorcas Bolokoko. On est là avec Bogard de la presse Otto Mekampe Kobeta lisolo naye par rapport ya makambo oeza koleka donc na musique congolaise neto ko mekato solo na Bogard de la presse Mukwa Tombolo que je le dis directement Mukwa Tombolo Bogard de la presse. Ouais. Bonjour. Bonjour Héritier Eboula, bonjour vraiment na ba fanatique tout. Oh balingaka le patron de la musique congolaise, ba oh balingaka le père spirituel de la musique africaine qui est fait rigoler à Jésus de Nias Mukwa Tombolo mo mai waranyen. Donc voilà. Bonne santé. Kitokimos santé pepele donc ambetolo quoi. Na position ka dynastie na harmonie. Na position ka ya dynastie na harmonie, évolution ya makambo boni chaîne na biso Mukwa Tombolo. Wa Mukwa Tombolo TV ezotambola dans le bon puisque ndenge za boye. Déjà le seul chaîne lelo ba golo ebele nazo pesa bino beaucoup de toi sagidi la po. Bazo ko tika ngaite vient nga kosa couleur partenaire officiel ya Mukwa Tombolo TV kosa couleur mobali abato Barbara Mazral. Azo ko tala nga en direct des États-Unis d'Amérique. Et puis na bonne santé de deko ko Allemagne bato bazo ko sunga ngai Dudu Kamalandwa nazo ko lelao mabe Dudu Kamalanda vient nga ya palais nesha pindi plein de grâce donc grâce boloko ko ye wana zongeli e bonga na ye ya Bogard de la presse po au moins ndenge za boye équipe déjà za complet donc toza na position ya dynastie na harmonie donc kito position ya dynastie na harmonie comme na komo mona komo lo baloko King John premier wa ngai déjà ndenge za boye déjà toza déjà na école ya Al-Qaïda donc ce que ça na faut kota na Al-Qaïda c'est normal Kim Jong premier wana za Al-Qaïda donc tozaka wana pona ko défendre cause moko quoi mosaka wana pona ko défendre cause moko balobi nga kino disque d'or ya ba voisin to tout n'est pas na yo na Makaus. Voilà, disque d'or na yebisaki bino déjà Al-Qaïda lobaki déjà eza déjà dindaki na dingi donc eza te papa eza te wana batu wana bazoko zela kaka bazela wana eza match ya radio. OK. Donc ba warrior baza na match moko bazoko tala ngo série to wando tala ngo kala.
o sentir pena que bi ekoti me bato bazo tala ndai mulamba celebi oh celebi mais ndenge ekoti na ndenge ba dribbler to moni yango te ya ndenge mo pena disque do donc ndenge bazo lo bato zo mona ngo te me bazo lo baka donc eza match à radio elo wana eza te base la radio na sipo le seul album o benda pena na ba disque d'or disque platine ba ko benda ba biloko ba or na ba diamant to ko benda ngo po ba kunga eza kuna na ndenge ko sakana te bakunga eza kuna na ndenge kosakana te tomona ki week-end passé Ferregola ensemble na ba collègue na ye na Chetemba oyo ezaki concert ya JDT mon le peuple et considère ki na anniversaire ya JDT présence ya Ferregola ambiance ezaki na kati Ferregola pesi alimbo na mutuka donc na ebité ba impressionné par rapport à ba makamwana nyonso. Voilà, impression que non, Ferregola Jésus de Nias, le patron de la musique congolaise, avec JDT Molopo, c'était à l'occasion de l'anniversaire de son frère. Au Wapi Babanda, na bango bagarre depuis maison mère. Si Babanda Tilelo baza vraiment toujours na litouana ya ko changer musique na biso. Akenda ki vraiment na anniversaire à moninga na ye azaki payer mokote azaki na accompagner na Bill Clinton na Limbonda, c'est-à-dire que dynastie déjà en live. Bato ba comprendre ki te. De boss la bilo mususu ya lola te biloko déjà bandaki déjà ta au monde déjà Ferregola Jésus de Nias muko tombolo na ya Jackie na Bill Clinton na Limbonda déjà sur le plateau sur le même podium bazo yemba. Allez-y comprendre déjà que Maramba bien ça. Talandenge ezalaki na katwana ambiance totale et puis tout va se retrouver qui. Oh to beta 100 kg ba beta to beta ba générique ya les 7e leçon ba beta ki tina ba mobembo do ba en fait ezaki en tout cas pour na ngai na sepela ki d'abord na ba simplicité na bango nyonso mi bala à travers ba fanatique. Parce que lora bongo neto wanda kozela. Parce que ba to ebele ba bandaki Baroyate, exact, Bajalou Belé Bandaki, et aussi Mbaté, mais j'espère que c'est 100%, tu as déjà 90% Oyo, Marambozo qui est déjà dans le bon. Donc, tu vas calmer. On est juste anniversaire, concert, il y a Ndekonaye, qui toujours, na carte anniversaire, na yepo. Au monde la famille reste la famille. Nous sommes contre la musique musique nigérienne. Nous sommes contre ça. Alors, biso tozo bundisa bana mboka te tozo bundisa bato bazo kolinga musique na biso évoluer te. Yango moni fera ya na likanisa dinasi wana po basa la bayima na baninga. En tout cas, na sepeli mingi ndenge za boye mwana wenge tout place tout aza ko sepela. Mwana wenge nyo soza ko sepela. Oui, mais oko sepela te nene bambi kululu ya wenge déjà basangani kuna. OK. Yo siko ozaki peut-être moi ndobo moko moi ndakala moi mitwele moko boye. OK. Donc, allez-y comprendre qu'il faut y avoir un tambala mongo na kati po soko kotite ezanet kana. Bato bazo ke na kana yo zo lingara ka otika sim. Tango déjà Noé akangi déjà boatu. Boko cholat. Donc ndenge zana déjà toza déjà na kati boatu tozo kende déjà poto bima déjà na mboka oyo déjà terre promise pour musique na biso ezo a place na donc makambo ezana dans le bon fait toi les gars qui bien nazaki pe wana sur place. En tout cas, merci beaucoup Naya Jackie Ndenga reconnaître qu'il chose que non Nazambila. Bill Clinton pas reconnaître que non pourquoi on la Zambila donc biso to ça ba bambila o ba se fatiguer rater pour na soutenir toujours le vrai cause en Mboka na biso. Voilà, merci beaucoup à Kamsi Massian les séminaristes. Espace là ça a toujours les opprimés. Pourquoi pas à l'équipe présidentielle Maman Fanta Fofana, Bibi Choumou, Motema Cédric Makela. Donc Bibi Choumou, Motema Bato Cédric Makela. Hôtel Bibi Choumou, Hôtel Cédric Makela. Le couple wana na yebi sawo liwa. Bibi Mikolo ba sala ka ba vidéo. Ah mais na yebi so ke bango Mikolo baza na salle de sport. Bazo ko sportif makambo balongo la baguette. Webi on a sa préparation au Casino de Paris toujours pourtant oyo mbata oya boye po ningeza peut-être Bibi Choumou ozo un coup. Il y a moi c'est pour tirer sur Guambroué bateau. Ndenge zana déjà des préparations à Masolo. Donc ndenge zana. Pourquoi ne pas ça va au côté na ma casino de Paris plutôt. Tout solo là. Spéculation mo bimi awa après départ il y a Ferregola na village Chetemba babi 1000 kotaki et kangi batu na ndenga mukete. Mais naye bisayo que déjà c'est normal. Toza la mibe komoko oyo l'état le bas sur 21h. Soto débordé yango. Tu dois être toujours arrêté, ne veut pas dire que au sali mbeba moro boya. Eza infraction mais biso tozala ki wana te. Au moni que bakonza mboka tout basi balongwaki déjà bakolo musique ici balongwaki déjà bato batikali ka na petit peuple. Bato bayaki concert mais o etali pena que bato yo pena bazana masolo. Bazala ki te po bango ba respectaka toujours bakonzi. Yo moko mona qu'est-ce que balakisa ki nani kuna. Ba concert monsieur beta me kuti ba 22 batika bango.
mais toyebi na biso makambo wana ndenge ezalaka ti leta azwi ka mokana ye bon asalaki oyo efalaki asala mais ezalaki na absence na biso tozalaki te bato so déjà bapanzanaki déjà donc concert ese evidaki déjà tikalaka mwa bato ndambu bato bavandaka kaka mpo basilisa kaka champagne na bango nde bato bakangaki mais bakolo masolo bazalaki nango te bakendaki nango voilà bakolo masolo bazalaki te déjà bakendaki bogard de la presse moko atombolo toza na awa na émission na biso ya mokolo le faut éclairer un peu public na makambo nyonso eza koleka babi ke faire egola asutukeli innocent toki ken pena babi ke faire egola asutukeli innocent akekanga akesala video na mutamboka abenga innocent bi mutamboka nalobi bato il faut pas comprendre la musique congolaise n'a pas de frontières tous tozo sala po musique ke liboso voilà innocent zamboite innocent zamutut innocent c'est tantine fani kaot oh akanga bon yo monte ke innocent akanga tantine fani singa na kingo alansa ye bakayu egla daya kasi danzo ke nenosko po na sunga yo voilà to le kako innocent azamona mobalo lelo yo il faut mboka mobimba to féliciter ko utamboka nako utamboka te ye d'abord grand-père utamboka nini po innocent so ba beke zonga ko kena bango na est ozo comprendre ngai na ko zonga mbujimai le padre muko ntomo faire akotika na kisasa po azateke umbakolo mabele tantine fani a utamboka te po tozo solo la po eko makambo akeno bamboka mboka batatine fani wapi mbandaka te siko mukolo kisasa faire teke umbu ba David Matadi bala vient nanga na pese bambota trop ba choisir matata ba vient nanga sikoyo tant yo zolo ba bongo ozolo ba keno ndenge za wana faire asuzukeli innocent po innocent azambwa azantaba est-ce que innocent zo sala musique lelo mukilezo ndima même tantine fani azo ko sala musique o innocent zo sala te boyaka onga mutalibozo na ba nombre de vieux belé innocent nyata bino kuna onga mutu na succès innocent nyata bango kuna onga mutu innocent aza jeune lelo aza na makambo faire aza makambo c'est normal makambo na makambo ekutana ba exploser monde voilà ce que ye grand-père ko le babongo par rapport à quoi po ye mo d'abord lingala na ngai ya batatu ya ye ya nzela mai biso to huta siko ezali nini donc yepe auta moko mboka te moko boye kombo na Alain Pokuku kombo na ye zalaka Alain Pokuku bon yo sia wana eza komona biso baluba kendo tuna yeso ka ko biso signification aken ona signification ken mais na bien tango déjà aussi kombo ya mpiana ba mpiana bazaka pembe d'abord piana zaka pembe piana ko za mundo ta ko za mukusete akoza la ndenga za wana te kombo oyo pas tu refia miami kaye abi po baluba bali ba we balinga ye mais oui tout le monde le sait que non comment les a Alain Pokuku comment on que l'artiste Yemoko na Ferregola na Inosbi bazo slambela bisoni parce que bogard de la presse aux actuels na kati ouais déjà ndenge za boy album ezali en fait les albums ya Ferregola Harmonie mais na kati Harmonie toza pe na ba certaines chansons ba featuring donc ndenge za neza featuring ba sali comme na ngwe za goût batu ba yembi batu ba bini na yebisi yo liwa donc batu ba ka calme baye baka ke non bi aratakate faire aratakate déjà comment on a fait rigoler na non bi déjà na studio c'est une chose à féliciter donc batu biso tunde to za boy il faut to accepter vraiment collaboration là to accepter to pesa ngo problème est que to pesa ngo chance Congolais lingi ko pesa biloko chance te voilà alinga ye na ye ba pesa baninga muzozo batika li chance faire futur mbala na ye boso Inosbi aye mana grand chanteur net Ferry. OK. Mbala liboso Ferregola pe aye mbape na leki na ye Inosbi. OK. To pesa ngo chance. Voilà. Mais comment bato bazalaka Simba te? Siko il y en a les Simba kasi. Il y en a les Simba. Poso ya faire Simba te, il y en a les Simba. Il y en a les Simba, c'est ça. Bato nde bazalaka mitema mabe balinga ko pesa bato ba chance te. Mais ndenge to za bo j'espère que je suis sûr et certain que non featuring à Inosbi na Ferregola c'est une bonne collaboration. Bato ba ko sepela na bango. Donc nzembo eza na kala mingi te déjà ko bim. Yango ko to bimisa ya liboso ko. OK, pour na relakisa bato. Pour na relakisa pena bato que non, fini la récréation. Voilà, fini la récréation bogard de la presse na linga ronde pour na boye donc pour na ko batu mususu na nzela ya papa yo yebi mutu ako ya tendenge za boyo zo sa musala malamu boy aye kuna BBC wana déjà le cahier faut bima net net mola tantine fani ayaka onga mutu na na autotune mais yo mutu yaka na autotune c'est que yo mutu pe otika ba date na défaut
Bagaf mususu bino bolekisaka ngana kotika gafe le kabongo te. Soko gafe lokola bosali la faire ngape na kolakisa ok non. Bosali mabe. Mais par rapport à le continent non. Mais c'est moi yaka. Bon, je suis né décembre 14 janvier février. Alors pas date ta la beb. Mon tatika ba date na défaut. Voilà. Bon, ngai moi sinanga to botama na moto botana mosoki na mwana na 2003. Soki de to kabona 2003 mais ba yeko total to sali ba vérification boy. Ba botama na 2005. Mon tatika ba date na défaut. To ko tika biloko bongo le gâté. Il faut tika la raseko na seko. Bio bata faire actualité zate balingaka kotanga komonyo tanga komone. Na lobby. Biso to za na actualité te. Maintenant stala lelo yo. Ce qu'on a même na internet, concert de la semaine, les concert offert la bavanda qui n'a pas massana ba Bill Clinton. Comment les a wana? Yende mutu azanga maweli sa mimoni sa lingaka bachaka yeka po batanga kombo na ye. Donnera zana beli mitu. Ayaki kutu ayaki chez bango kuna tika tani 100 francs kutu ya kayas. Ayaka atali bo aleki. O tika la place au coller la tête. Tika ta moi secret. O tika te, atika kite. Ayaki po aluka masolo, mais rien. Ayaki aluka masolo. Bacha oyo mo balobela na net. Banado. Biso mikolo to lobaki déjà, biso bagolwa. To bana pia so bino makambute. Mais si vous elo nini o faire ça parce que ces derniers temps to se valer ba facilité faire azana moto ya kosala parce que mamle so faire au sala yoko simba. Faire abimina mutu ka $50,000 ba tu kao. Mususu ba bima. Mon temps faire abimina mutu kana. Moko pa ka musicien wana ngaka. Ayo nga na sobel pe mwana na ngamuto. Basomba re mona na raté. Baloba kaka. Oh. Na ebiso macha radot. Nga na uti Dubai na uti Japan. Tala lelo yo ba Lamborghini ba kumisela biso na mboko yo. To ya mama mituka. Voilà. On ngai na sombi Rolls trop d'avance comme Rolls. Bon. Tondimi yo muto ya nango. Omona kango? To mona ngota. Agena ba émission pa mutetela moko boya digital wana vimba ba pake boy. Yo so mona kota na Rolls agena nango. O so mona kota na Lamborghini agena nango. Alega awa na Lamborghini. Mais pour nani le quota modèle oyo. Et le bakou tu viens dans Gazak le quota et puis ba fanatique ba vendre bo leader na bango zoko za bango ngai mutu na libosa na kotisa mutu ka cher mutu ke tambola raté de bilo mo boye ba boire na Dubai kuna yo au sali douane ba ya ba parole peinture ba check climatiseur et pas sans clim donc ba bilo mo ande wan bala ki sabiso Rolls et tambola ka wapi bala ki sabiso Lamborghini et tambola ka mais tala ba mitu ka tout faire à son manafi et tambola ka Range Rover et tambolaka, Porsche tambolaka, Ferrari et tambolaka, jour à concert au Monaki. Chara automobile. Presque tout le monde est d'accord. Mais j'ai jour na abetaki moi barbecue moro boy. Abetambola na noa. Okotama na no atendeng ni lokote leki. Tambola ba mitu ko somba ou lakisa batwa. Vous comprenez? Mais jour akenda beta concert mora. Oh moni pena na Flavou akeko construire ngolo moseka. Yo mona ki barbecue moko boyete ba beta na vie jour to beta concert a totana ki na ba totune agana nde ozoko koyema te mais nzembo eza yo moko ozoko koyema ngotende nzembo eza yo moko yemba nzembo na yo ayembi yango te c'est-à-dire que nzembo wana bakabeli yo soit to yibi yango et puis nzembo wana ezaka banze presque bitokos 1 na bitokos 2 wana pena ba fanatique boyoka ngai bien na yeko ça selon mes recherches nzoka koyeba balango eza bien moi bato na betika na ba Dubai na ba Japan sandi anglais kota nzoka musicien wana ba bitokos en fait album na bitokos 1 ba chanson tu ayemba eza ba chanson ya batisi ba yemba déjà na munoko moko boye bazaka ba indien moko boye siko na indien siko village siko ya end vous comprenez siko za na ba minoko moko boye ya zoka banzembo wana ayeli yango wa à transmettre message à on a lingala et pourtant ça d'ailleurs banzembo yemba ma déjà ah bino bozo ko nyoka ma et ça biloko déjà ça la déjà kuna bitoko sidé soko yawa ba kolonze mukutu ba déclarer ki il faut appeler ça $1 million ba droit d'auteur ba œuvre d'esprit ti akeko boma moto atengi ba pardon fukami atambo na ba bolongo aleli ba bomele moto si on ndenge za boye aya sikoyo aya ko expliquer biso banda bimisa bitoko sena bitoko sidé récompense eza wat admisi ba trophée papa ba trophée musu tokolo baté ba trophée wana eza association des amis donc ça boloko ka vandi na coin to sangani ngaka ndenge ezalaka to cheche moi batu na biso ozo comprendre to cheche moi batu na biso ale to ya to pesa moto kingani to ya to pesa moto kinga bongo mais par rapport il y a ba trophée normal et ça trophée offert à Zoa
Voilà. Faire un trophée meilleur artiste africain, papa. Voilà. Le gouvernement Endima yango na kisasa wa faire un trophée et uta Cameroun a kena nango pas ministre de la culture. Voilà. Ministre de la culture a yebisi déjà chef de l'état à l'époque. Moi na mobali azo ko buna pona musique. Oh on a déjà ndé bato ba yebi pena ke soko ke na liste ya bato bazo ko sala fierté bazo ba trophée à Congo. Il y a musique comment faire ça. Mais bango bazo ba trophée ba luto bazo razoa wana ba mabino. Ni RTNC les karaté information mon côté batika ko pesa yango et ya ramba la moko boye soki ke no vana soki na mbinza soki ko vana na stage fleuve vandika na ndako lobi vando filmer ça c'est pas papa trophée il faut ça la mériter tant qu'on reçoit trophée récompense il faut la que ça ba na mboka ke no ba fanatique na auto reçoit trophée OK na ministère de la culture au présenter loko na yo œuvre d'esprit ba personne par rapport à musala ki to ko sala la mboka. Mais il y a un trophée à est-ce que l'État est bien? Est-ce que l'association des amis RC Boula? Voilà, on a bilo quoi naté. Vous comprenez? Il y a un trophée à Cora et Belé, à toi, il y a un trophée à l'accent au bon côté. Oh, et comme et puis trophée au lieu. Ma plein. Trophée pour l'accent, il faut que nous soyons en snap. Il y a un trophée, nous sommes en combo. Pour peur, on a un moïbe, il va l'outa. Tel père, tel fils, on va battre trophée, nous sommes bien. Wana et bana. Oh, et bon, il y a habité. Là, ça trophée, bah, comme non? Ozo snapé kaka. Ok, na snap wapi. Ça là, il me semble bien ça trophée. Moutoua nazara ma weli sa mimonisa. Azo attend, azo en studio, asa la musique. A monter que mokini lelo ba komi ko baye. Comment yo congolais qui ça c'est ambanda ko za nene moko boye. On dirait soki ndengeni soki ndeni. On dirait yo numéro 1 yo muto yaka na musique. Oh, yo le qui fait. Na age faire innocent lobakao, innocent lobakao. SOS. So songa bande ona goma. Au moins atali kabunaye 0. Mais yo obeta concert na poto. Auto ça donne banda la pesi ba maman, bisi ba maman na hôpital. Papa. Au moins ba maman ba leki na Molière ba lobby. Ba leki wapi ba lobby ke no ngane na zabo ba bimisinga ipo na mutu kingani. Wana lukuta ya na TV. Abeta au moins mutu lukuta to kaka yega malem. Abeta concert na poto kunat. Aloba nini? Ngainde na saboye concert na so beto na kolonga 10% na kendo pesa bato bazana goma. Wana mise moko boya makelele. Mana beta concert wana ti lelo atikala ko kende ko pesa ta 1 franc na goma. Mutabo to ba na koloba na ye na to ba na ko tshaya na sika bato baza. Et puis ba fanatique ne ba vandi ba mbwario na ba wangila na ba wara ba vandi wana bazo ko betele maboko. Mutabo ngo ko sa peuple congolais. Yaza ba fanatique kuna na est. Papa na yebiso ke volcan ne tomboka ki mabe eza na posa siko bana kisasa na ba combattre pour qu'on eza terrain net. Innocent le bito sangisa 1+1+ opesa bato goma. Yo moni apesa ngo. Oke ndo bimisa bato déjà se babote déjà de mapasa bazana esengo. Ato bimisi bango te ba bimangaka. Bani. Yo kazana tu mutu toka bote de bana na yazana esengo makasi. Ato bo vanize na hôpital ou bien maternité à 15 ans. Ako bimangaka po azade ana esengo sumbi de bana na ye. Yo soke ndo bimisa ye ka pour profiter. Musane ko profiter kaka. Bako bimakaka mais toke ndo pesa na est. Banado. Mise wana c'est un aventurier. Tala lelo yo pour moi la que mise wana aza ingrat a ko évoluer aka te puis na lokiye. Oh. Quand sonne ko landa ye. Ndenge ozawana ku pombo mate. Tala ndeko na biso oyo akena beta concert na poto. Tanga beta concert wana faire comment na ba Instagram na ye. Que je suis sûr et certain concert fait beta. Tout le monde a confié au Lomide, tout le monde a vient na biso papa chéri. Presque tout le monde. Moi même quand tu as regardé la presse na baki que je suis sûr concert beta na poto. Tout ça comme la journaliste mon côté azaki contre concert wana ya kisasa. Mais tala le lo faire akeko beta concert na Côte d'Ivoire. Mutalika va vendre tata mukolo 56 ans. Au lieu de ça l'analyse ndenga za Brazzaville. Mais avant ndika va ça la faire analyse. Yana faire na mukolo. Ya mukolo. Ya mukolo tala mande va pembe bimia. Comment ka matana yo mo atie na so ga po bato batimbela te. Mais madame elle a dessiné que au coli déjà. Mais au moment de tata mukolo vendre ka comment faire azoko ça l'analyse faire. Et pourtant ça Brazzaville. Ko kotaka kota mama ba congolais. Et si kaka mukena pesa modo de na kisasa wa opération benga na Brazzaville. Pona misa ba xénophobie oyo. Bala kisa ba mama na biso mitagala we pa ba Brazzaville. Ndenge za wana. Liverpool soda mbodi. Non nazo kolelo mabe wana mbila. On se comprendre. Donc ndenge za boye mutako sa yote. Ndenge za boye déjà les padres akangi déjà coin. Akomi ko welela komi moni sa sikoyo pour comprendre déjà que tokangiye. Papa 10 ans déjà c'est belé ou régné. Fini la récréation.
musique mikolo eza pas les pâtres muku antombolo soko chetembe cha yaka to yemba na yo au moins jour amera yo nereza boye il faut to yemba le même jour na bango dimanche au lieu de concert normal yo che concert soki barbecue so barbecue wana ok ko yemba mabe au kati concert na 18h biso to banda 14h ti 21h 22h to kati masolo yo bandi 17h au kati 18h c'est comme mutabon to ba ke osam kolo na biso bien osam succès au bimisi disque sika ba concert nini ya sika au fait ba concert événementiel nini au beti na vie o ezola ça ke osam succès pourtant ozo bimisi disque sika so ke za na succès il faut pas bengisa au beta ba festival ba concert ba nini na moment oyo tangelanga musicien o aleki faire rigola Jésus de Niance na robeta ba concert sans disque na terrain mais ba baza ba disque et le bongo côté ata ba fanatique té ba fanatique ba kufinga ba faire ba côté ya maté mutu ana disque té mais asobeta ba concert belé et puis pour votre information to ana concert na zongo faire aza parrain. Mais est-ce que le concert wana zongo par rapport à la crise sanitaire robeta ma po wana eza sasa te wana eza déjà nzela ba Congo wana eza déjà ozokende olia de encore en teza awa ne balobi ki sasa kala te toyo kaka konzine ba koloba mais kuna robeta mana on peut connaître ça ndeo de Kinshasa tellement pesa exemple beaucoup tana ba continuer sur une parce que tous les présidents de l'Afrique mutu aza parrain ce qu'on fait tala na le président Facha vandi wana président Angola vandi wana faire ce quoi so yemba wana au mona pena la télé mobile au mona internet mutalati azoke ndo sala porno te ba bi ba mo landa etina ila télé bana balanda yi kasina ba mo loba faire la ta bilamba cher kala papa tika faire alobela mama bilamba te quand on parle de kolata ezanet te ozoke ndo sala kasika film porno kasika film porno tala ye makolo mike ozola kisangona bagondo yo ozoke ndo wapi ile bisanga ozoke mais faire soka lati o sentir pena mba tokofinga papa tokofinga tout le monde a qui grand père les na TV abi que concert na biso exact voilà oui abenga ki même coup président o lelo fait rigola libata bino boloba ki angote skotoro yo fingi ozo s'attendre nini ke biso toka maboko lokola to dans l'église aseka mungu na loba nzamba lola pambula yo ofingi to fingi yeza bongo internet eza église te voilà épargner les cœurs sensibles parce que internet est très impoli awa soko lingo bala le longo internet pour déjà ba publier mutakala na yo mona ba mungu na te ba das kabit oh mais nazo ebisa awa eza ba jete awa eza te ko ndenge eza boye ngai naza bien éduqué chez parler naza mona ndaku vanda ndaku awa to mona déjà ba madebo na boire internet to mona ba Eliane to mona ba mangambo belé na ebiso ba ministre ba pasteur Denis les mona tina ba sexe tampon et mima na internet awa sexe tampon mona ngote yana oh ya pasteur Denis les c'est bon grâce bato mona nga bato mona publier pasteur Denis regarde la presse concert ya Casino de Paris déjà neza bo sombi de Nzambala OK osuka boyengana si tout refait ndena koliango liwat kwek tina kwesango donc neza bo bana poto bana mingili le 7 novembre boya rebelle déjà bo somba ba billet zote kama déjà Kobeta déjà fait Azobeta déjà le 7 novembre n'a pas un certain dimanche. C'est le retour de la musique congolaise en Europe. Pour Ezalaté. Et ça fait maintenant plus de 12 ans. Ça le plus prestigieux de l'Europe. Et puis la référence le plus aimé en Europe. C'est Casino. Yo Roboyan. Voilà. So yo kenda beta concert bat moko bandi moko boy. O sentir pena muluba moko nganda jiga na tetela moko boy basangani. Na mutaba yo basangani bo babengi pena bakolo poto même poto za bakolo na. Série pepe kala imba bakolo poto basali. Parce que mundele mukolo poto lobi pena que non. En tout cas non ko ya ko beta musique. Voilà, ça produit par Congolais. Voilà, merci beaucoup to komina suka émission na siré ko meka kutu te ko ya kutu te pour ko fatala boke tu ya mundenga da. Komina suka émission ba remerciement na bat balani. Ah ba remerciement na vient na ko sa couleur le patron de tous les patrons. Moto l'équipe ba patron tout na kini po na kisasa bena ba patron ba yaka bebo balimwe. Musuzu ayaka o nga grefi futila kenda. Boyo akaye. Asila moro on dirait tomate. Musuzu abima docteur yo za docteur le docteur à centre ngana na kitambo avida on comprend véritable code des ara kosa couleur mbala misapa pembe e code moko te ovani ka kopesa bato ba franc congolais o code ya wapi code za ndele boni okanga mina ba code boyo pesa bana ba rien so salela bana nini yo kosa lekibino tout na kisasa kosa lekibino kosa couleur lekibino botela ba bêtise papa mbana kosa couleur mbala bato Barbara Mazirel azo kotala nga direct des États-Unis d'Amérique double toto chibola azo kotala ngai et puis na bosanité iPhone 12 de tous les gouverneurs
Hein? iPhone 12 de tous les gouverneurs. Jantini Marangobila. Rêve à gouverneur Nyon Afrique centrale. Yo boy Jantini yo. Jantini au long yo po yandi li 2h du matin ti matadikba la mwinda na mwinda. Kini bopete yango levi mpa na peso bambota to. Mopanzo na pe na moni Blaise Luye. Wa ba vie na ngai bato basimba bogar de la presse ndenge za boye ko mera ko tuti. Do vie na ngai Jantini boumela place aux amis po za gouverneur ozoko yokela mukili. Yo mera na Jantini yo. Yo moni zeta minutes. Azoko coiffer c'est ko coiffer. Mkoloki ni wana tika na Kisasa azoko tala Kisasa ndenge ni fa bongisa. Po lelo to ndimaki teke Kisasa na ba venir ko za na minda bongo. Jantini umela nano. Minda. Papa, yo na tambo 2 heures na kinte. 2 heures na couvre-feu bimande. Mais au tala tala ndanga ya fenêtre ti yo za na ndako se ou bien likolo. Ngai pona za likolo na mona ka batu tu ba so kola na ba kikoso. Ndenge zo kende ko sumba na zo mona wana. Excusez moi na terre. Mais olobi mabeba to kolanda wana. Na lobi ba excusez nga e bon ko sumba yo sumbi soko lobi ko sumbi o sali péché o sumuki. Na sumba raté na vie. Motonyo ça sala mais à la télé comme ça c'est. À la télé nini? Kasi ça là on la télévision. Oh mais na lobi maman je vais pisser. Il faut pas la bombe. Voilà, merci beaucoup. Tu as combien la sous émission la mission numéro contact. Numéro na téléphone ezaka soko lingozo anga yaka na muko antombolo TV to finga na kuna poko na nne na chauffeur bango. Voilà, merci beaucoup. Donc muko antombolo TV bo s'abonner pe awa. Numéro na téléphone Congo Concept numéro na chom plus 243 89 68 04 984. Mota tona je mai belle. Gros bébé de la presse. Bana mami. Voilà. Voilà, merci beaucoup Bogar de la presse. Merci na banderono so bazita vraiment. Ya kolanda biso émission na biso ya mokola lelo. Merci beaucoup na batutu o balinga héritier Ibula. Muyaka na bango nyonso. Quant à moi pour finir cette émission, je dis merci beaucoup à Audace Milandu, motema ya Afi Milandu donc na pesi no ba mbote pesi bozwami. Merci beaucoup na Adrisha motomètre Bebazibe ba chafouin au monengo. Merci beaucoup à mon président Bruno Lubi Kambonga propre, Sandra Angata maman na Petit Bron Junior et Broly 10 à match. Quant à moi héritier Iboula, je dis merci à héritier Nassima caméra au Monangai et puis pourquoi pas à notre réalisateur Brice na PC Bambote Pese Zoami. Bandeko nyonso ya concept touch na PC Bambote et puis bo s'abonner massivement ba Gaulois na ba Gauloise et ko sala bien mini Emmanuel coach Kalonjoué tout ces bombali so il est motivateur to monani soti Nzambe azondi na nous te play. Ibele